Ebandeli ya weekend malamu na mabota na bino bipai nyonso bozomi pona kolanda Mag FM mbote na bino Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans le monde. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino que na cadre ya partenariat RDC Émirats Arabes Unis, chef de l'État ayebaki na ko annoncer première expédition ya lo ya or oyo ekendaki na mboka ya Dubaï pona production. Bolanda plus de détails na commentaire ya Elvis Smith. Présidence ya République démocratique du Congo annonça qui expédition ya premier lot ya ba or oza usine na commerce équitable à destination na Émirats Arabes Unis na cadre ya coopération commerciale na République démocratique du Congo na République ya Arabes Unis. Sengeli kosimba que coopération wana nde ezalaki matérialiser lelo na oulette ya yemoko président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo oyo a concrétisaki matérialisation ya projet à commercialisation ya or ya République démocratique du Congo pour na ko permettre ko impulser économie nationale ndenge kaka esalimi. Toyebake coopération oyo entre Émirats Arabes Unis na République démocratique du Congo et salemi conjointement entre le président de la République na premier ministre oba animé yango pour na kopesa na ba Congolais précision na o Italie première dans l'histoire exportation ya ba minerais ya République démocratique du Congo et yeba na grand public pe ba Congolais nyonso ba yeba et pa wapi ba or na bango na ba diamant sengeli ko kende pona ko profiter na yango pe pona ko tombola économie ya mboka Congo ezala kandeboui Fachi béton national. Claude Mboui alobeli na oyo etali expulsion ya ba réfugiés congolais kuna na mboka ya Rwanda. Bolanda propos recueillis na micro ya Elvis Smith. Tozali koyeba ete ndeko Kakame azali koluka ba expérience na ye po a infiltrer mingi Congo. Toyebi bien que Congo ezali mboka moko ezana ba expert to kosala nyonso po to détecter ba oyo ba ye azali ko expulser bazali ba congolais to ba congolais te. Pour chaque réfugié doit être inscrit na liste na ambassade na biso o ezana kati ya Kigali. Ceux qui va retrouver que les réfugiés wana baza reconnu, je ne sais pas que Congo a koyi makaka batu baya bakota bongo po. Premièrement, il fallait toyer d'abord infiltrer bakenda mbulani bakota kuna à partir ya nin bitumbani ne salaka po infiltrer bakota kuna c'est plus de 76 000 tango pe bakota ka baza qui inscrit na nan ba témoin nani o bayebaka ke makambo ne kota. Claude Mboui aye kolobelela lisusu côté négatif ya coup de poing oyo gouvernorat congolais asili na kolancer na ville province ya Kinshasa. Bolanda Elvis Smith azongi lisusu pona propos recueil. Kobengana batu na zela ezali makambo moko ya malamu te. Avant tout lukela batu bisika ya kosalela ke obengana bango bazanga bisika ya kokende. Wenze azando ya kokanga. Mais c'est gentini kobila asalisi musala wana te. Depuis kala ça fait maintenant 4 ans. Lelo nde azolinga kotia kini bopetu. Ekosimba kaka ndenga zobengana batu meme na zela ba mama bazana nzala o ezali mbula ya kotika makambo nyonso na se kotika ba mama baluka 100 francs ba jeune baluka 100 francs ba voter président de la république azwa deuxième mandat na ye sinon te tozo mona chantini ko bilanet akomi ko bundisa lisusu mandat ya chef de l'état. Mai ezali bomoi kasi na ville province ya Kinshasa population bazali konyoko mama kasi na o etali mai. Bolanda réflexion ya Mag FM. Mai ezali eloko ya motuya na bomoi ya mutu. Kasi na ville province ya Kinshasa, mai ekoma vraiment problème na ndenge ya kusakana te. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa, oko remarque que na ba commune mingi bazali na difficulté ya mai.
ebele bayebi na bango mai ya régie des eaux te basalelaka mingi mai ya forage ya basource oyo ezali kopesa pasi mingi kutu bakoma kozela kaka mvula ebeta po batoka mai esunga bango yango tomituni entreprise munene ya régie des eaux oyo ezali na ville province ya Kinshasa musala nango ezali nini po population bazali konyokwa malokola bango bazali te nzokande bazali sonse ya kocha congolais nyonso na kimia na domaine ya mai po biso nyonso toyebi sans mai mutu akoki kobika te po mai esungaka biso na ba domaine nyonso alors que bakonzi ya régie des eaux bazali komona lolenge nini population bazali konyokwama na ngambo na bango bazali kosala eloko te oyo ezali nanu premièrement perte pona bango po soki ville province ya Kinshasa nyonso bazali na eau potable boyebi mbongo combien ekokota na kesi ya l'État na yango wana tozo ko interpeller bakonzi ya régie des eaux bosala nanu musala oyo esengeli bosala population a se retrouver mai ekota na kwen nyonso ya ville province ya Kinshasa po population baebande na ko se retrouver ata bino moko tozali na ba rivière na fleuve na kati ya capitale ndenge nini population bazali konyokwa mapo na mai oyo ezali dossier ya suivre population bazali kotalela pe bazali ko jimele boye kitoko te batu bako vivre ndenge nini boyebele. Tokende na province ya Kasai kuna na Chikapa pona koyebisa bino ke Mutaliboma abomi soldat ya FARDC elekaki ndenge nini Holanda. Likambu ya kokamwa na province ya Kasai na ville ya Chikapa drame moko ya munene esalemi Mutaliboma abomi soda ya FARDC kokamwa nzokande solda oyo azalaki na kwiti ya kosakana te kasi en tenue militaire tangu kwiti eleki mingi a perdre contrôle akwisi minduki nyonso nde Mutaliboma ayaki alokoti yango pe abandi ko agresser ye abeta ye 3 balles bino moko botala ndenge soldat oyo akwei makila ya kosakana te ya pasi ezali que pendant drame wana ebandaki kosalema ba soldat misusu bazalaki nzinga kasi bakokaki ko intervenir te bien avant nde baye kolanda Mutaliboma wana bakangi ye babotoli ye minduki kasi botala likolo ya kwiti ndenge papa oyo akei kaka boye na yango wana population azali komituna est-ce que ezali normal ba soldat tope ba policier batambolaka na ba arme na nzela nzokande ezali malamu te soldat tope policier atambolaka na munduki esika ba civil bazali oyo biso nyonso tutoyebi ke na tanga likambo moke soldat abomaka na soni tala ndenge eloko esalemi soki ke yepe azalaki na minduki me batu balingaki bakufa ebele kote wana ba autorité bameka ko trouver solution place ya munduki ezali na guerre na centre ville te esika population bazali boyebele. Tozonga na Kinshasa ville ya République démocratique du Congo pona koyebisa bino que ba chauffeur mingi ba respectaka code de la route te bolanda réflexion ya Henriette Futila. Kozanga notion ya code de la route epa ya ba chauffeur mingi na ville province ya Kinshasa yango tokoma komona soki kaka embouteillage ba chauffeur bakomaka na système ya bikende bizonga c'est-à-dire zigzag ake koto soki amoni kuna ebandi kokende azongi lisusu kuna surtout ke ba moto ekoma ebele
tangu mutu ya moto azo précipité aleka ye pe azo kota okomona e créer accident soit atuti pe mutuka mususu nyonso wana suite ya incompréhension na bango ezala nzela eza muke bako créer 4 à 5 bandes misusu bakomaka koleka ti place o ezali réservé pour na ba piéton okomona embouteillage ekotiti na ba piéton epesi pito pale esika ya kotia lokolo ezali te pona yango tokosenga kaka na ba chauffeur bazalaka na esprit ya kopatiente po kokende liboso ezali kokoma te soki osali accident bakokanga yo wana okomona mutu azalaki sima aleki conscience esala circulation esalemaka na ordre pona koevite bambouteillage na baaccident boyebaka pe korespecte bande po tomonaka misusu aboyi na ye kozela akoti sens unique mutuka mususu ekoya akomi koluka nzela incompréhension ekoti babandi kofinga na mafinga ya soni boye eza kitoko te. Aveni elengesa ezali ya kobeba makasi ba chauffeur na bawewa baleli po dengo. Aveni elengesa oyo ekabola commune ya Ngiringiri na commune ya Kalamu ezali ya kobeba makasi kaka ndenge bozali komona makadam bukani circulation ya mituka ekomi pasi mai efandi na nzela esali poto awako bamvula ya makasi nanu te ebandi bongo soki bamvula ya makasi ebandi nzela oyo ekokoma ndenge nini soki opusani kote ya Pangunza kutu kote kuna koloba te botala bino mokonde pompe ezali neta malamu te ebongo na senango etondi fulu mupandi salite pe solo ezobima awa population bazali konyokwa makasi na nzela oyo soki chauffeur ezambala liboso oleka awa komeka na kisela te po okobebisa ba amortisseur pe ba pièce ya mituka lokola kinwa abukanaka te kote cop botala ba jeune oyo bakomisi na bango kote oyo shida donc mutuka soki elingi ekangama bango bakoya batindiki to pe poto okoki koleka te ofuti bakomema na mukongo to pe batie libaya oleki nzela oyo ekomi na eta oyo pona nini ba moto tango ezoleka ba mituka minene si lelo tofota ba député awa ba député fo bayande basala ba misala ba façon mambo ekokeni mais jusqu'à là ba lobelo te to ebite ta bino mobomona mbule betite mais batu ba dinda uta basala so prince elengesa kuna batu ba vivre bien mais biso koto na Kalamu po elengesa kanga na komi na Kalamu omona siko Kalamu koto to en charge parce que moi ozo utalikwa makala ezo kitarabwe ezo mbuye biso makasi et ça ba temps belé banda ba demi je crois que ça fait 12 13 vous mettez plein fort pour la banzela solo ya moyen te nzela to comprendre te siko to mona derrière fachi to sepela nde misala to yoka yeke to sala mais misala baton ba sala musala lan lelo to lobby to yoka yeke mutakufi lolo yoka yeke mutabuka lokolo mutakoya kina mai bat ba mo kufa na ba pon des prix kala ti siko to mona musala ya malonga to mona te bo sala nzela pona ko prévenir na ba embouteillage ezosama awa bakoki kosunga biso ata mwa kayas mwa ata goudron moko ya bongo babwaki biso pour latanda po basisa misala po bayebisi so abi po oyo bayo osimba ngo ti nzela ekosila me nzela ekosila mokolo nini toyebi nanu te date nango bapcc eleka Office de route ekenda wapi, OVD bozali wapi, bozali komona ndenge nzela ezali ya kobeba to bozali komona te. Kote oyo population bazali kolela makasi, soki botrouvele bango solution, nzela oyo elati elamba ya sika lokola banzela misusu, population bakosepela oyo wapi pe ekosale loko. Boyoki? Bateki ya wenze ya makala bazali kosenga na bakonzi bakende kotongela bango ba mesa po condition oyo bazali kotekela ezali malamu te. Olana.
Lelo soki otamboli na bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa, surtout na ba marché pirate, okomona ke batu mingi bakoma ko préférer koteka na libanda ya wenze pe kotanda biloko na mabele, nzoka nde bakimaka na bango ba prix ya ba mesa na kati ya wenze po ezalaka trop cher. Malgré na kati pe koteka ya malonga ezalaka te, batu mingi basukaka libanda neti awa tozali na wenze ya makala, mesa eteka makana $40. Siko zwana osoe mutu ye mokutu fona eza ya $40 te. Au moins teke olia enzoto. Kasi ya pasi eza ke koteka na nzela boye surtout pembeni ya makadam ezalaka ba risque makasi pe na ba accident o esalimaka. Ngambu kuna poza mesa kumi biso problème. Mbongo kaka $40. Tokosula ngo wapi? Kwenje otande ndengeza. Bien kutute ebukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko te mama kasi te babi kuna eza leta mta a poser kawana pose ma place kuna popotaka mbongo po mbongo ekende wapi na leta azo mbongo na biso so to sani mama message nanga eza nini koteka bona wenje boye to bote eza risque mais ne to na komo papa mama taka passe poto to lukite eza passe. Tokosenga na ba administrateur ya ba wenze baluka nanu kota la situation oyo na kokitisa ba prix ya ba mesa pona ko permettre ba mama ba kota na kati ya ba wenze pe bazala protéger na ba marchandise na bango ekozala esengo makasi soki bosali bongo ekosala eloko te. Ozali na problème ya santé oumeli na maladie pe ozwi solution te ki mambangu na centre hospitalier Dominique Leker okozwa ba soin ya malonga pe maladie na yo ekotika nzoto. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée. Et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux là. Chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuningai centre hospitalier Dominique Leker ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki ozali na problème ya enregistrer album topé maxi single kasi solution eye grâce ya studio Liloba kende na 14e rue okosepela makasi.
balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na kalite ya kosakana te ebongo bakita ebongo bamikro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bappareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko. Na sima kamera tozalaki na Enoch Mafuka le métier noir yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi. Azalaki assisté epai ya Annie Akoli. Na montage Peta Francis yende mutu a monté belément elelo kitoko makasi. Toloba lisusu nini? Kaka ndenge tolobaka eloba nango maître Malouwa Billy Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Wana maloba ya papa na biso oyo tolela makasi. Maître Billy Malouwa Cléophas. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya. Te